Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV. La réalité. Tout sur la nabino ensemble, kaka nento partageara nabino ma solo. Nazana li solo moko, toko sur la nabino tout de suite ensemble. Li solo oezo concerné persévérance et la patience. Persévérance, la patience et la foi. Troisième point, voilà, tozawana. Nakolingana rappeler mutumoko cha cloche de notification. Cloche de notification ko permettre autant de toucher émission siko otale siko. Ça veut dire tant s'abonner ko bosanate changonga nayo eza na deux traces likolo toucher ngonga nayo accepté par toute notification pour ceux qui to côté émission en direct ou participer na biso. To bandaki déjà ba émission en direct yo zotala tozo raté. Donc voilà. Importance à cloche de notification ngwana. Soki ngongano ezana deux traces likolo oza dans les bons. Komitungi sate mais soki ngongano ezangi desine wana nde ba olax. Desine fo bima likolo. Soki eza bongo, c'est bon. Soki eza bongo te bongisa ekozala bien au participer na ba émission en direct. Toketo so la liso na biso alelo. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows. Na kolingo beta lisolo nanga. Et puis ça bandeko kondima quelque part. Et puis ça bandeko patience. Et puis ça bandeko mayele. Et fungola batu moko misu quelque part. Bandeko basi to meka ko se ressaisir. To kweyaka air nyon sauté. Problème eza boy. Maman na biso alobi des shows nazalaki na Kinshasa à l'époque. Maman zaki na âge à 22 ans. Alingana ki na mobile moko. Maman lobi mobile wana balingana ki mde ba fille bazalaka. Fille à cause à la zo vivre azana mobile mais alingi ete. Mobile mo azo tungise trop mais alingi ete mais azana chérie na ye o ya lingi. Bandeko tokola na Kinshasa to ebi ndenge ezalaka. Jo ya lingaka na ye yo molinga kete mais mutema no ezalaka koto. Mais tandis que jo ya lingaka o yo boyaka ye azana bambongo ebele mais yo lingaka ete parce que des fois bolingo ce n'est pas l'argent. Hein. Bolingo ezalaka mbongo te. Maman lobi des choses toandai ko vivre na Kinshasa na chéri wana na linga chéri wana te mais lokwa chéri azai na mbongo pa na biso babandai ko préférer ye po azai na mbongo ebi mamba ba intérêt ya ba famille. Maman lobi des choses du fait que ba moyen azalaki nango maman leki na bango maman leki ya maman na biso kolo lisolo maman leki na ye akendai kozwa kisi akepa nganga zwi kisi pa nganga alambi na biloko alesi maman na biso kolo lisolo po alinga mobali ya zana mbongo. Maman leki abima yo koma yo mwana mobali ya zana mbongo ye yo lingi ete ozoke ndoko linga ba o bazangi tina yo ebika ba famille nde bazala. Soki basi ba moni mobali ya zana mbongo yaya ba ko imposer yo ifo linga ka o wana. Bref, maman leki akekozwa kisi alambi na biloko apesi mwana ale maman na biso kolo lisolo ale biloko. Maman na biso abi des choses tant kana liaki biloko maman leki alambaka maman leki achaka kisi na biloko. Maman na biso baye kolingana na mobali osko abandai koboya ça veut dire a kotisko bolingo makasi na mobali wana. Atiki oya bandai ko penser alandisko oya zaki na mbongo. Pourquoi? Maman leki alingaki mutu ambongo akota na famille. Maman na biso abi des choses to bandai ko monelo ka kolie ezanga kite mais du fait que mobali wana ba moyen bandai ko monana. Azalaki membre ya ba équipe ya kala ya ba Vita à l'époque. Azalaki membre yebaka ba membre équipe c'est-à-dire azobimisa mbongo a soutenir équipe azai mutando mona mbongo. Bref, balingani na tata wana ya mbongo ebele. Maman lobi na époque azalaki na 22 ans d'âge. Ba pesi mbongo alibala baye ko bala maman mais chose grave. Maman lobi des choses avant to balana na mobile. Juste toza en veille de mariage, ya ko balana, ya ko sala libala, ya ko sala fête, to kaboli déjà ba invitation et tout le reste des choses préparées.
baye ko souffler maman na biso mobali ozobala abotaka te mobali wana abotaka te maman lobi met des choses ezalaki vraiment équation naza déjà envoyé des mariages to kaboli déjà ba invitation baye ko souffler nga ke mobali ozokendo bala abotaka te maman lobi choix ko sala ezalaki te ba invitation chez kabolamaki fête ezokendo salama maman kendaki liboso atalaki susi mate ekomaki trop tard bref babalani na mobali maman akena libala na ndako libala mobali kombo nzambe ayebite mobali kaka mobulu masanga na mambo abali mobulu masanga na makambo abali mobulu masanga na makambo abali eyoko koma na moma moko mama zaki mutalo sambo yango tolobi la foi il faut beaucoup prier bisolo on a olinga vraiment de kolanda na bokebi dans la vie des fois il faut beaucoup prier surtout so zana mobali moko azana ba désordre belé il faut beaucoup prier surtout so zana mwasi moko azana ba désordre belé il faut beaucoup prier nzamba okiko épargner yo na makambo oyo yebiti landa lisolo oyoka maman lobi des choses to vivra na mobali mobulu mettons maman na biso ba vivre na mobali na ye maman continue à resembler maman zaki na ye na nzela ya prière asambela maman lobi des choses na mona na ndoto bazoya ko chuba mobali nanga en fait première ndoto ezalaki maman abi na loti bazoye bisanga ke mobali na yo ndenge azana bazoluka bacha ye sida ya kindoki première songe maman lobi des choses yebisa bana nzambe to négligaka bandoto te na banzi to sali ba émission ebele to lobeli mambo ba songe ya bandoto il y a des fois ezana bandoto mususu il faut jamais qu'on négliger faut jamais négliger bandoto na yo na butu il y a des fois nzambe yaka kolobela biso na se ya pongi nzambe kolobela yo na se ya pongi yo yebaka te mais na lobaka pe d'un côté keba ozanga koyeba ndenga kolimbola ndoto okanga batu bandoki tandis que batu baza bandoki te toza wana yeba ndenge ya kolimbola ndoto po okende kolimbola ngo na ndenge ya mabete ekozala mawa voilà toza na deka diable pe ayaka kolobaka na se ya basonge donc il y a les songes de Dieu et il y a les songes du diable donc il faut zala vraiment mutu oza na capacité spirituelle ya koyeba ko décortiquer ndoto soki te keba okopanza bato tozonga na sujet mama lobi des choses ndoto liboso na lotaka bazola kisanga ki mobali na yo balinga pesa ye sida ya kindoki toza wana bref mikolezo leka bambule ezokende mama ekolota ndoto mususu na butu bazo chuba mobali na etonga bazo piquer ye serenki bazo chuba ye serenki na nzoto ba piquer mobali serenki bazui les mêmes serenki baye po baya ko piquer mama na biso kolo lisolo mama lobi des choses na ganga au nom de Jésus retour à l'expéditeur na pongi mama surtout qui ezalaki pongi nzoki ezalaki pongi bref mikolezo continue mama habitant na olota bandoto wana na tikali toujours na ba prière mais na tikala ko yebisa mutu moko bandoto na ngati mama lobi des choses ton na ekolota deuxième ndoto batubaki etonga même tonga na banga bachuba mama gangi au nom de Jésus na butu atelemi ezalaki ndoto kaka na ba période wana mobali abandi malade mobali vie est compliqué mobali a tombé malade ba zona ebimie na nzoto ba mama ba yebi zona ndenge ezalaka ponga banda na kola na ndenge na vandi boy na yeba te zona ngo ezalaka ndeni na mona ngona ntina yoka aka kombo wana mais ba mama ba yebi malade ya zona mama na biso abi mobali ayeko kweya malade vie baby mobali akomi maladif zona ebimi mobali na nzoto bakena mobali na banzela ba hôpital bayeko kende na ye na hôpital ya munene na babonde kokuna bayeko constater mobali aza na sida mama lobi bache bango na pavillon ya bato ya sida bache bango na bato ya pavillon ya sida basangisi bango na bato ya sida mususu ensemble chose grave mama lobi tango bakoti na mobali na pavillon ya sida bandeko mususu bazali pe koya kobatela bandeko na bango ba sida baoseka mama babi oya yo pena mobali sida beti makasi baoloba ngo na ndenge alichoa na ndenge koloba ke na yo pe ndenge oza wana bientôt ozoya kolala wana bambeto oyo mama na biso abi des choses na komaki inquiet parce que aza mobali tozalaki na ye soki ye aza na sida seki nga pe na sida mais mama azalaki na kondima na ye
Mama lobi de show tant na mona kindo to na bainga pikenga nani bainga pikenga tonga na ndoto na epsa kinzambe kolo soko tiki ba pikenga tonga oyo nzambe na nga na okoka esu ko salela yo te, c'est-à-dire mama belela kinzambe d'une manière à une autre ke nzambe ko tika ngate soko tiki nga mokili ko seka yaya faut ko sambela nzambe ebi ndenge alongola mutu na liwa atiki yo na bomoyi. Dieu est capable. Tolanda kaka lisolo. Mama lobi de show toke na mobali na hôpital na bonde ko batie bango na pavillon ya bato ya sida. Bato ya sida bakomi koseka babi oya yo mobali beti epende ya kobeta. Bande ko msusu batali ba ndeni yo pende beti makasi, c'est-à-dire papa kao ya kao sida. Po bo na pavillon ya sida. So batie na pavillon ya sida oza na nini? Oza na sida. Oza na sida. So batie na pavillon ya bato ya Tibère oza na nini? Oza na Tibère. So batie na pavillon ya bato ya tension oza na tension. C'est comme ça. Maman lobi de show baketia biso na pavillon ya sida. Maman bina zai na inquiétude, mais inquiétude nange toucha kinga te inquiétude po na mobile. Maman lobi na talela kinzambe nanga tina suka pe na bondela kinzambe. Bref, mobile ya kokufa. Mobile ya kufi na maladie ya sida. Bake na mobile bakundi ka ndenge za kana ndenge ya famille. Maman lobi de show na senga ki famille ya mobile nanga lokwa mobile ya kufi ngana zonga pa na biso na kendo vanda. Famille ya mobali bandimaki azonga bande ko msusu bayaki kotala ye na ba pasteur msusu bazalaki ensemble asengi ba pasteur wana posunga ngana mabondeli lokwa mobali ya kufi bochanga na mabondeli nzambe ayokelanga mawabatelanga nazala na kati ya problème ote ba pasteur msusu bamonaki mama yo mobali ya kufi na sida yo lo babacha na mabondeli ni ba otia yo zozela cimetière. Bref ba pasteur msusu ba négligaki mama ba monika ke oyo espoir envolé muta kufi na sida yo mwasi na yelo ni ba osambelela o zela ka liwati te. Voilà nzoka ndenkolo asala kana ndenge na mama na biso abi de show na simbaki kaka losambo ata batu ba négligaki nga batu ba sekaki na simbaki losambo. Bref mama yaka kozonga pa na bango na famille tanga zongi na famille mama lekine oya pesaka ye kiss na bilo akolia po linga mobali wana azaka se a voyager akenda na ye ba vie na ye na bamboka mususu. Mama na biso abi de show na ye kovanda na famille na bande konanga bakomi na inquiétude ba camarade kutu koloba te ye kutu ndenge azawana kala mingi te webi kaka biso ba congolais po na songi ye kala mingi te ba okunda ye mobali ne ba ochopunda sko na sida sangwe panzana. Mama zela raliwa toujours na kati ya losambo yaya zela liwa na kati ya losambo atape okufi kasi Bible lobi nous passerons tous la terre par mourir. Nous quitterons la terre tous par mourir. Biso tout rolonga mokili. Pona rolonga mokili. Passer par la mort. Maman lobi de show na bande ko zela liwa na nga na kati ya losambo. Mais Dieu est grand. Landa li solo yoka. Maman lobi de show batu bazo chola batu bazolo bazo zela liwa bambula pe continuer kokende. Bref, maman yaki ko kutana na mobali mususu na sima bambule belé. Baye ko bota mwana na mobali wana. Mwasi ya sida aboti mwana. Maman na biso abi de show même koko na biso na famille azo chola koko na bango azo chola bi basi ya sida il faut kotala bango bien so ba boti bana bango ba umela raté 2 ans pamba mwana il faut kufa koko na bango na famille yango moni ndeko mama ndeko papa ezana makamsu ba famille na biso batinda ya biso to sala yaya il faut keba lo biso ke eliyo bango ka mitaliboso ba koseka bango pe ba ko balola maloba tant batinda ki yake ibala mutambongo sina koko pe asepelaki koko aliaki par na ye mais tant mwana ke tant koko ake azui sida sauf que sida ezate melanda lisolo to ke na contexte wana tant bayebi ki azui sida azongi na famille batu babendani batu akomi kochola na koko akomi koloba oya ke ko bota mwana bana batu sida wana ba umela raté na 2 ans kaka kokufa. Bref mama na biso abotaki mwana na ye bolingo basalaki na mobali wana o baboti mwana esimba kite yena mobali o bavanda ine na libala o akende kokufa na sida abotaka te na ndenge akufaki batikala ye kobota te babota na bango te po mobali abotaka te ayaki kobota na mobali mususu après le temps mobali o pe baki obota na ye bolingo esimba kite bakabwani. Bref mama abi de show na yaki kozwa chance ya ko voyager mama na biso a voyageaki alekelaki Maroc et puis ake na Espagne. Metango yeko koma na Maroc
balingana kina bolingo na ye o bazane sikoyo lisolo ebandi awa balingani na bolingo na ye ebika ba Congolais likambo songi songi ba komono na ba photo na ba Facebook na mobile na mwasi bandi ko souffler mobile wana balingana na Maroc yo lingi fi wana mame bino botuna rate olandi pona pembe olandi pona kitoko fi wana za na sida mobile na ya kufa na sida na Kinshasa mobile ya liboso abalaka kufa na Kinshasa botuna kate ndeko za ya kokufa ebika songi songi ya ba Congolais liwana yo ekoki mama na biso abi de show lelo nde tozana na mobile nanga koma obeta lisolo azoseka abita obando yebisanga bongo na zali neloko osala te po tozalaki na yo deja na makambo tu ya bolingo na ngai na sala isusu nini na ndeko zela kaka tokufa belelo bakufa te landa lisolo yo ka lisolo a bien yaya ba kozela liwana yo nzambe nde akopesa liloba suka bazela liwana yo nzambe nde akodeside bazela échec na yo bakozala confondi batimola libulu bango nde bakota na kati mama leki na ye asalaki nyonso yake de libala me atalaki vi ya mutu te batalaki intérêt ya mbongo batimolaki libulu yakende po bango bazwaka ya mbongo me nzambe akundi libulu wana bazelaki okufa me nzambe alakisi bango contraire des choses c'est ça eza lisolo moko kitoko yaya tosambela nzambe kolo akobikisa yo na kote bakoki kobikisa te mama abi balingani na mobali ne na Maroc balingana ki bolingo solo yango pe toloba il faut la patience mama eko voyager liboso akatisi ya Espagne mobali ne atikali na Maroc sima batan sima bangonga sima bambula mobali pa akatisi aye na France mama na Espagne mobali na France mobali abeti kayu na France aye ko prédoter mwasi na ye apesi bambongo abali mwasi na ye mwasi aye na France mama lobi de show lelo tovanda na mobali nanga mwana ona bota na Kinshasa azali en vie lelo mwana biso aliboso awa na France baboti na mobali ne na France o balingana na Maroc bana oyo misatu mwana liboso azana 13 ans avant en fait mwana liboso azana 13 ans oya suka komi na 8 ans bana misatu ya liboso ana 13 ans ya suka azana 8 ans omoni miracle ya liboso tolobi 13 ans ya suka azana 8 ans na katikati mususu azali na bana misatu mama lobi de show baseka bazela liwa nanga na kufate or na telemaki na kati ya mabondeli mobali nanga o na balaka ya liboso kote babalisa inga pona intérêt ya mbongo nga na ndimaka yete famille nde ba imposaka nga na bala yaya yango ifo kokebaka ko imposer bana na ba biloko moko boyo eza na kati ya mutema mutu te ba amour forcé eza ba amour amabe surtout ba parents o balinga ko balisa bana pona ba intérêt yaya totala aka mbongo mwana okende est-ce que côté azokende avenir ezali côté azokende est-ce que c'est sika bien c'est ça maman na biso alobi lelo de show na kenda même na Kinshasa na beta tour na Kinshasa bafana en fait comment dirais-je bayini bakomi bafana c'est ça bible lobi bango kande ba okoma bafana bayini na yo bakokoma bafana ba o nyonso babanda kozela liwana nga bayaki na Kinshasa bamona kinga ta una ke Kinshasa bayaki bamona kinga binemi bakoma ki bafana bacholi bakoma ki bafana maman na biso abi de show beta lisolo nanga bandeko bayeba ke nzambe azali nzambe asalaka yaya tolobaki tobeta masolo tu yango maman biso abi de show na sepela ki ndingo bike tozosola masolo nyonso yaya tobeta masolo tu pesa biso o ya bien tokolobela ngo baninga balanda likolo yebisa biso pe o ya mabe komela ki yo tobeta ngo batu balongwa na mabunga voilà histoire maman na biso yango wana maman lobi de show lelo naza na France mama ya mabota mama ya bana misatu mwana liboso aza na 13 ans oya suka komi na 8 ans yaya tika bango baloba kasi liloba suka bomoi na yo esimbami epa ya nani pa ya nkolo Yesu voilà otwenga toloba pona mama na biso yango wana histoire kitoko témoignage moko ya bien mama lobi de show naza en vie naza na France beta kaka lisolo sans trace po batu bayeba kaka lisolo to batela ba dignité voilà otwenga toloba pona mama na biso yango wana yaya nzambe aza na bomoi kolo asalaka kolo abatelaka soki oza innocent yaya okozala toujours sauvé soki oza innocent Dieu a toujours sauvé les justes soki oza innocent ou innocente okozala kaka sauvé tala histoire ya mama mobali ya kundama sida batia ye na pavillon ya bato ya sida bakunda ye na Kinshasa rubrique na ye comment dirais-je nani fiche na ye fiche de malade sida mais moi ça vivra na ye yo aza na France
maman ya mabota, maman bana ebele. Depuis wana mwana liboso ana 13 ans. Calculer pour kocha tembe mais des choses. O éviter que mutasida o kende ti au-delà ba âge wana na lobby no boy. Calculer depuis ta mobile ya kufaka. Ti aboti mwana liboso. Soki oya za na France ana 13 ans, o liboso ana âge ni. Calculer. Ti na tanyo so to saleza combien d'années. Voilà, toti kaka tembe, Dieu est là, Dieu est vivant. Merci beaucoup, li solo ya maman na biso wana et édifier mutu moko quelque part. Yaya soro zobe la simba kaka kondima. Simba lo sambo, simba yesu. Solution eko simba. Ata bazo chola quelque part, ata bazo zela quelque part, okweya, bazo zela okufa, bazo zela bakunda yo, yaya ba okunda ote bakomona gloire ya nzambe. Voilà, ni solo kitoko maman na biso wana elendisa mutu moko, epesa mutu moko makasi quelque part. Et tombo la kondima mutu moko, yango maman na biso abi desho, beta yango, eza bien po na bana nzambe. Bana nzambe bayeba kosambela, bana nzambe bayeba ke kolo aza na bomoy. Benga desho Denar TV na ba sujet ya bien ya boy. Oye komeli yo ekomela baninga te. Yango tolobaka benga, numéro na nga wana ka ndozo mona eza affiché wana. Benga biso, pesa biso ba sujet ya bien tolobela ngo ekosala bien. N'oubliez pas le plus important, partagez votre émission, pesa pe bande ko mususu batala ekosala bien. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Ezakoya. Ciao.